Yokoluka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa Mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Bamba son alobi kisi ya mikolo opesa na bana te overdose naso bima kutu me libanda ngo pese yindi awa neige mo ite na bite na mela ta mama ya moto na ndenge obingi ya donc siko ndenge saboli famille wana bino boyebi yango bien mais er moko bosala ka semblant ngam na sa musika mutu na so yeba bino bozo sala semblant lokwa boyebi bango ti ah oui batazie clair baza kuna alinga pardon alinga na so bonde la s'il te plaît obota ki vala pamba te il faut en bénéficier ayena poto il faut en bénéficier oui oyo biso tozozela awa sikoyo ezali nde lipati ndenge aye wana nemola ye azoya wana il faut amemela biso lipati mpo ngai mpe na contribuer na kati lipati ifaya talaka banzoto ndenge wana efanda kaka bon na bongo en tout cas eza bariske na boyi na ngai aya kote oyo ozoloba nini me ngai nayebi famille wana te tala wenge oyebi wenge na bango te ozoyeba wenge oza na ye wana yo kanse longi wana za nango o eza lokola bato ya bamboka wana kuna eza pamba eza likambu te aza clair mwana mwasi wana akiko botola yo pende loko na yo abotoli yango pe otikali maboko pamba ngam nazo yeso soki alobi yo po lobi il faut ni patinde aya pardon miso makasi Montera ka ngana sina kumeni na bamboko. Ngasi na kumeni na bamboko. Na yebi ndenge le kaka. Na yebi ndenge le kaka. Libala na poto sa kwa libala na Afrique. Ndenge aye wana, ndenge vala za wana. Ko yele ndenge yende mtazo dominer siko na ndako. Ozomona. Mwasi ndenge mtaza na valeur koleka sikoyo, koleka ndenge bino kuna na Afrique bozwila kango. Respect oya ko tiko pesa mobali, za respect siko ndo mobali ko pesa ye. Il faut banga mobile, il faut mbaya banga ye. Donc biloko wana ndenge bazoya nango pardon kati na famille na biso na famille na bango. Après siko oya biso ndeza ya biso moko to wana ngande mnatie. Ngazo fungole miso. Ngazo fungole vala miso. Pone ya yaka sai kaka chéri boete. Nazo fungole penda miso. Maina mitso etangi yo iyogolilo tikate. Abedachou, l'homme universalissime, Sunaba Mamako, Samedi Alelo, Nalalite, Toko Bunda, Ponangoe, Yoko Peta, Kanga, Nazaya Yoe, Yanase, Samedi Alelo, Tolalite, Toko Bunda, Toswani. Allô, Molaï? Ah, Bonnie. Mama avocate, mama isi. Nana kini.
Ces jours les bien à Kinshasa. Bon, en tout cas, ma camoufle les gars, mais bon, il vient à ya Joe, l'homme qui ne fait que du bien pour ses petits frères. Oui, Josco a bien, Vivienne a bien, Azan a bien. Car Azo Tchara Makele, la badosse na bino, donc, il y a Azo quand on drink, Azan Makam soit au salat, Makam na bino. Et ça, Moussa n'a bien sûr, mais dès qu'Azo Tchanga pression comme si Natika et Badno Sona Saka ya bino. Ah. Ça va, en tout cas, c'est motekin, et ok, non, bien. En tout cas, madame, oui, non, bien. Mais madame, elle a dit pour la petit, nous sommes balés, et ça moi mon boulot, et ça vraiment moi mon boulot. Habité, bon, ceux qui estiment bien amoureux de musique à moi, pour moi, je me suis balé, parce que ma cambo est tambola bien, t'es à Kinshasa administration, non, lundi, mais c'est bon. Au cas où ma bimi. Ben écoute, koyana bana no somba lemba la moko bazaba la mapasa te hein. Oh amonani loko la possibilité monani yana na moko yena na ye. Hein, le reste wana calmement tango kozonga totali sundeni to kosala to kokisi bambongo to bongisi bambongo apo okozwa mona mususu. Eza course te, eza te ke bazaba mapasa, y a pas de problème hein. Ouais. OK. Ben écoute nga eloko na bengeli yo Devos a ebisinga lobby dossier na ye oyo ba papier oyo ya ye eze pa na yo o tindelanga ngo Paris men na yo po ye azokoka kozwa yo te. Donc lokola nga naza nango besoin eza urgent yango na lobinga mona benga yo ba acte de naissance wana o tindelanga ngo Paris men. Quoi? Ya pesinga mbongo ye azosenga na sina ile biloko pesinga mbongo. Mais na comprendre ba tumususu te. Ye divorce pa na nga afanda ofele. Donc, azola la ofele, ndaku ofele, naza ko héberger pour makabna ne fandite. Parce que yé azo banzake, ngale toza ba société mbongo na ngeza mbongo na nga. Mbongo na ngai eza mbongo na ngai. Ezate ke yé abandoti na nga na sele ba mikanda. Et puis ba mikanda na Kinshasa administration se ebando bonga, eza mo krekese. Asenga nga ba acte de naissance. Na sele ba acte de naissance, mais tina mbongo ezo kokate. Et puis, ma petite bazoya, oh non, na sala makam na mbangu via zo, mais na ko apesi de l'autre côté. Hein? Non, attends. Makam no zep sanga na molai. Oh, donc pour héberger mutu mukolo lokola na poto mon ezelo ko muke. Mais non. Donc de boss azo sala saninga musala pa manga na zo se préparer apona ke no bunda na pona dossier na e, or asala te loko moko ta zolo bananga na benga yo koya ki yo sala ba dossier nyonso. Nzoka yo pe ko teno loko moko te. Oh là là. Nazo se pelate parce que ngai nazo se pelate azo kumbela nga lokanga tata na ye to yaki biso so poto koluka na peso de Jessica kolala oza na mukanda te mais si on a sandé ni hein ça va démarche na ni ba nisu basala ka ya mikanda. Oh. Ben écoute, moi j'ai pas que ça à faire hein, mon gars na tiki na zo ko tra ba dossier mususu. Suis désolé hein. Devos vraiment il faut avoir vie na yo au sérieux hein. O eza poto eza Kinshasa te hein. Hein? Ce qui dossier ko kité ko kapete et lo mo ko sala matin na osani. Naza magicien te quand même, sous basenga dossier, faut na même ba dossier basengi. À moins que yemo zo tenir na makama mikanda na été moi je ne peux pas forcer hein. Oui, mais zo pesa kanda fanda pa na ngai to ko senga ngata sala ke ba misala ba démarche administrative ya mbongo ni ya pesa ngeloko. Apesa ngeloko te, hein maman avocate. Oulala. Oula. Ok, en tout cas c'est bon. Passer ce jour na yo bien. Ozozo ngaka. Ah, kalate, mikolo kaka. Nazoya na umete. En tout cas ngambilo na kina mo tamboli ma bien te mais nazo mete koto na ki nazoya. Nasa tout petit mo kaka bima po masole fanda. Alors glacière ya vient na ezanga te yo ebi ka ba mbinzo ba maibo matoi ba mikungu. Ezanga te. Ah, kozanga te. Obini mondongo. Ba nini susu bonobo. Mais Covid kenda bon. Na olukila vie nanga aza upikiliki fona lukile mogomboro. Ni ba mikungu misile za na moda poto, Mboko mombako neza na France comme na Fougère où il y a tout là-bas. Na ba peshi. Kimbiolongo, nyoso wane zanga te. Ok, c'est bon, alors on a tiki la tout ça à suivre. Merci beaucoup hein. Ok. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave
ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Omoni message ni patia tindelinga. Azulila. Oh. Nendela pona nini ya? Ami falela ndeko na falela. Webi poto sa lola te hein. Poto sa makamususu. Mais eloko nini sana mi wana ya naibi ke yeba ko ya. Kama nini ya zolela. Kala webi zana répondre. Webi la kinanga eloko so comprendre te que toza batu. Toza batu. Ngala umeli na poto. Akudi ko linga te balela biso. Baleke la biso. Nazo memona nzela bien. Ndeki na ra. Oyebi. Ngala somba lupango na ipene. Naibi ya. Na sombi lupango na nchini. Muna vivre na kishasa te. Lelo soki likambo bato nyonso bazokonte senga si bandeko na biso mosusu baza na Londres. Oui. Mais na kati ya libumu oyo ya bino mpe ndeko na nga. So mutu abengisi yo na poto, ye na poto, to mobali ndenge abengi yo na poto. Ye azosala oyo ayi yo mpo ozosala oyo ayi yo. Ozomona ye azobengisa yo mpo azobengisa yo likambo sikoyo banokonte sur nani. Mais yana boyi te. Tozosala makambo na ndenge tobongisaki na foyer na nga. Yo koya koyebisanga te kende nasala boye nasala boye naosala ndenge nabongisaki na foyer na nga na mobali na nga lokola Robert azoya na liboso apres lipati akokokelela boye Lelo bino boyaka. Lelo bino bosala pardon programme na Kinshasa. Ezalaki liboso nini? Ezalaki nde abanda na yo mwasi po mwasi soko oza na facilité ya kolelela mondele po mobali no aya. Mais esalaki baluki il fallait ye molai aya liboso bongo ya sima. Leki nango beti 8 ans. Siko même chose. Ndeko na ye mutu aye lelo ake kozwa ye na aéroport. Li parti akoti ko beta pe ba 8 ans. Yo zo sepela. akobeta 8 ans te Mais yo betaki 8 ans. eya Mais, ma père, on aussi bien. Hein? Toujours Nathan. Ma père. Bon. Non, le même moral. Il n'a pas compris des mots. Mais comment faut-il ça? Nasali nyonso. Faut-il me saler? Ekozala mikolo mosusu wana oya na côté te parce que Non, nga pe na yaka non, trop. Nga pe na yaka trop bino boyaki pa na nga te po la bala te asala boye te. non nde nanga loba bongo kana oyebiso ka ndeke ndenge tosololaki na mobali na ngai eza mpe na bongo te Robert soka ye ape mbala nsima ekozala lipati Pe osaka aye Pourquoi il y a une fois un liboso? Papa, loba na lukambo. Avantage à quoi la verra? Je vais pas monter ta maman. Makambo Il marquait le sérieux contre Makambo double. yo zaka na se. Yo, il marquait le sérieux contre double. Ce qu'on y a remarqué au début. Na lobi siko lokwa ndenge yo sosala. Bon, parce que ko balanga ya sokota na makambo ngami na ofungula yo nde. Siko ndenge yo sosala, ya sosala. Ba mbongo ngo ezali ndenge. Parce que si on a un salaire koleka oya yi il faut ulongolaka oya likolo wana ya yo moko. Otiango na compte na yo moko. Oyo siko ça changa yo bimba. yimta simba na ngai. Ngai moni ngaso na zoloba, moni ngana zakana bango na mona. Ngana zo vivre makambo mais ana toujours ngaya so comprendre que miki il faut donc comme na terrain changement de fréquence système BG changé. Yengaya mais ya kosalanga mpe mabe te tala lelo so naza mpe na mikili mutaumena kini soki mekini asande ba Robert il est là. Nakomi
Vraiment, tala mwasi na biso moto asalaki. Merci. Mama bonheur. Mama bonheur. Bayebisaki nga déjà na Afrique. Yaya ya mwasi ya ndeko na nga. Ah, mama bonheur batika yo. Samone kenda musika. Eh, c'est meki na ngai. Mama bonheur. Te mwasi ndeko na nga. Ah, mwasi malamu. Tala ngai na moni poto. Merci na poto. Non, otika biso te, otika biso na pasi. Mama bonheur. Moi petit na nga oyo ane kwa. O masa na ngai roba. Abaya bakangi na aéroport. Oh, bambrenge alors le roi lunga ba malchance. Aéroport wapi ya ba? Ya biso ya Kinshasa. Qui est compliqué. Photo na été. Pourtant akanga photo tanga zaki na mande fouté. Mama bonheur. Omoni na magane ya ba voyage boye, biso to sambelaka, biso omona biso boye te to sambela. Eza pe na ba esprit ya ba poursuite. Moi ba poursuite on ezalaki ko ko landa lo boye na ye na avion, mo voyager na ye. Aye na yo bo so asuki na avion asuki liko na to na aéroport mususu elandaka to ko mpe na ndako ni yo bo pe alandi yo pa ko sala ba de Jésus même awa te ba oya te tala belle sœur na ngamu ta sali ba solo na ya na biso belle sœur merci Robert aleli na aéroport na biso moko merci belle sœur merci ah batika yo aleli nazo kanisa na oya te ah te non na c'est Allez, c'est pandanie na mwana photo aromata na avion. Devos nanga. France kaka ba phone. Oba, odomona, tele sebe ko kumata kaka. France ba bipe lo asa a checker. Ata DG mekangiye, ba otika elo. Alma muta suka yo na mbangu na tanga kola. Bina ya valise. Ekukani kilibela. Bako mukasoma visa mususu. Biso basolo mususu. Na belle sœur na ngai. Calme-toi. Maman bonheur. Yo ko zali masolo tika. Bino. Mais oui, tala. Nezana Devos lobby yem tala sabiso. Lelo kaka. Kana oke tout le fait. Ngaba isanga tout le fait. Ngaba isanga lelo kaka. Oh, calme-toi. En plus il a été. Tika. Non comme Lili vraiment. Était malheureusement l'aéroport pour ba checker wana. Nazuka. Pleine de baba, pleine mon pépé kaka. Sikoyo bamasa na ki kala sikoyo tokomina na aéroport Bense tokomina na aéroport yaya sombelinga alobi mwana poto yaya basket moko ya ngingo pa na bwaki yango na aéroport na ina fubeli yaya te tala grand frère nazana grand frère mais nous ça bon eloko moko bien na sabino grand frère bisinga boy que nazwa mwasi ya kitoko ya malamu na ba comportement ya malamu na salaki vraiment choix ya malamu ah yebisinga biza ke soki yete ngai mbele na yete pour a contribuer mi ndenge yaya yebisinga a contribuer mi na exacte pour ça yaya na ngai mais maloba ya belle sœur nde ya komisaki ya mondo moninga na zawa belle sœur na kozanga ko remercier tout le temps mais nazoka nde malili C'est pas ça, il va faire son mari. C'est bon, c'est pas grave. Alors ça, il m'a dit là. La moto. On a surtout que malili pour nina zawa. En fait, Robert,
Pour s'acclimater, ça, oye, pression d'abord pour tout ça. Toi, mon gars, tu vas comme au à la toilette. Jusqu'au crise, ça il y a crise, nous sommes ma Lili. Mais non, comme Lili, mais quand on nous a transpiré, pas un choc climatique. Quand tu es dans la climat, oyebi, Bexer, tu es à Nzela, tu es à Nzela minene. Oh, qu'est-ce que la beauté? Sikoyo, tu comme une place moko na moni ndaku moko, biso to so le kana Nzela boye, ndaku, ka immeuble na ndaku, na Nzela pembeni boye. Ngana lozo kanse. Maina mitso etangi yo iyokolila tikate. Abed Dachou, l'homme universalissime, Sunaba Mamako, samedi à l'élo nalalite, toko bunda ponangoe, yoko beta kanga, nazaya yoe, tiana se. Samedi à l'élo tolalite, toko bunda to swanite. Yoko beta kanga to swanite kende malamu ngoyao mokolo na go beta yo mabe lilae mamae mokolo na go beta yo mabe lilae mwanango maina miswetangi yoko lilo tikate. Nokolando Saint-Leu la forêt, Samba na Zamba. Mama ngana kufi. Mama ngana kufi. Mobile ya beta kangai na salini ni. Ona mbongo na ye na kufa pamba e. Mama akoyate o. Nazo comprendre. Eva la komi mutu makasi. Limbisa na ebike bisa na woli sona beti lote mais Eva la pokaka yoki ke na kende Kinshasa pona de douanier babiloko nazoki ma copine kuna Eva la komi ba makambo mabe soko yoka vraiment na elite na sali kaka po oza mutu et puis ozoloba na malili nyonso ya poto oyo oza kotungisanga kaka mpona makambo ya papa combien de fois nalobaki na yo makambo evala wana tika ye zona na mutu moko ya famille omema yo kaka oh non evala mino yo mutu alibuso osu ya koloba nanga oh evala azosala nsuwa na mwasi moko ya d'abord ye evala ngo mpe azoyeba teke ikuna na kisasa ozalaki na bato voilà conséquence na yo kolobelanga makambo evala te soki namonaka yawo nalinga yebisa ye bazokumbelanga na famille na bango ondire famille na bango nde eza soki nini mais oui mais bamonela yo c'est pourquoi je t'avais dit tika kowelisa kobengisa evala okoganie eloko moko te me natala biloko okomi koganie yango ye négativité okomi troublé oyo na poto boye oyo bana koloba na balabala ti baya koloba atala moto na craqué pourquoi mpona mwasi mais c'est pas possible papa moko masumu affaire eza na yebisi yo mpo nga na mwana na yo ndenge eza kutu mama bolingo akomi komitungisa nini kaka molai kuna na poto nga na yebisi ye basilika te mpo aza ndeko na yo eteke peut-être yo koyebisa bango ke molai akrake na krake te me na yebisi yo oncle na nga oyeba makambo nga naza ofisi okrake papa okrake tika koloba akrake te enoko bino olingo oyoka te bapesa bino baconseil mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molai nafandaka na France Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Salut bandeko, vous téléchargez Scène Wave
mpona batransfert na bino ya mbongo bosala code promo ya groupe salongo biso groupe salongo tokoganye 10 euros ezali soutien na bino mpona biso groupe salongo merci.